Bakali contre ese de panatma ba wela nini bana mama tolali tolamuki matanga esege mignon ebongwani koswana ya ese de panama na bakali bako wela nini kuna bakali alobi ese atika oposa makambo pona matanga esege kuna ese alobi yope kuna tonto skol mukonza casquette longola totala yo bandeko malobe biloba miawa ya loba mingi eza te mbote na balandi nyonso la grande découverte TV. Abonnez-vous, likez, partagez. Vraiment babunani partout ici qu'ils ont mis binon. Awa la guerre à la guerre comme à la guerre. Bakali a tout eli et c'est babordi et c'est pas le binon otika yo te tonto scroll ngana yo tembenye. En tout cas, bandeko ba voice eza ebele tolanda guerre oyo soki eko kende wapi. Voilà, vous likez, vous abonnez. Bisous tolanda. Na monaka yuel talama obimisa maloba mabe pamba. Na monaka yo ken piana. Na tonton skol. Boya koloba ke ma fali osali mabe okoloba na muninga boeta se sika pasi. Non. Abetaka fere bandika, fere pa yaka kozongisa, mais ya fere nde eswaka. Oui, parce que yembara to bloqué. Tant nous faire abima yembi liberté, ça la yendeni. Bino on peut sa réponse. Ayemba to bloqué, mais tant nous faire aya betika liberté, ça la yendeni. Et soit, ah oui. Donc, bokanga mitema, c'est la vie et kendaka bongo, musique et kendaka bongo. Allô, vieux fantomas. Na moi kombo a comme vieux fantomas. Vieux fantomas solobini. Toyambio déjà. Na zobinga vino bloqué na chat na comprendre te. On a mutu na komara mais à moi il est logo chinga na time out. Oh, wapi. Commentaire mon besi. Oui, ça fait commentaire mon besi sur cri Angola boira lobby sur aigle. Na si modérateur na bien comprendre te. Angola boira qui mo ya aigle, moi si ya faire aigle, moi si ya faire aigle. Encore abi aigle jaune. Pour les gens, ils ont compris moi c'est faire. Vous comprenez? Oui, oui. Comme aigle, maman, que nous, toi, il va pas moi, ça fait, c'est vrai. Ish abaiti. Oui, c'est qu'on a souka très moi, je dire aigle jaune. Aigle jaune, ils ont moi, ça fait. Mais ce qu'on a compris, c'est mon modérateur, dans le chat, on a bloqué dans la compagnie dans mon titre. N'engana lo bakoi. Si nous, ça là, il y a fait raison. Lisa. Alukaraba bloqué. Pas penser à faire à bétaté. Pour éviter de faire à l'équipe dans la moussala. Pour comprendre, à part ma polémique, surtout que la moussala, bazar comparé à faire l'été. Vraiment. Il y a un moment à Bambo, parce que mes caranions sont pour pas bloquer moussala à faire. Dans le clip, il y a regarde-moi. Et là, on est ça, on passe le clip à regarde-moi et Bunga na YouTube. Soit niveau. En qualité à moussala, on a yemba. En tout cas, allô? Loba papa toyo kaka bano ya tabu ya wana zara Yusufa ya wana zara longi pe bizana zolo lisusu. Et comment tu as niveau à l'omoli donc moussala ya faire ya mon tezo sala bango ba ba nightmare. C'est ça la nightmare. Cauchemar. Ba goloa promotion ya moussala ya faire ba nzemo na ko yemba na ye. Défense na makasi na biso ba goloa ya ngwana moussala ya papa Hervé. Ba distraction wana mususu wana bazani polémique ça bien. Ça en fait bien. Mais il faut que qu'on se focaliser la moussala na ye. Babiloko wa kwa lobby ici congolaise singa emonde moi. Je rigole à ça sangote. Je rigole à ça sangote. Parce que tout le la trouba. Tant que comme candidat ça rien na. Ezai pour nani? Pour tumbola. Pour tumbola, oui. Oui. Ba petit poto et simbité à ce qui bango. Il faut qu'on se kabango ba petit poto. Toro tika ngo ba mimona te. Vraiment. Toro tika ngo ba mimona te. Faire ça na raison na ye. Atangi comment mututi. O essuyer. O essuyer. Bango, et bon, il y a ça nango. Ba cheki ridote. Eh ma classe, minene. Ya minene. Ba cheki ba rido mais malgré rido pia kaka to monaki. Te ba cheki to ça ba preuve, ezali ba cheki ba rido, na ça ba preuve nango. Malgré rido, ozo mona kaka pia ka niveau wana. Au moins il faut makambo. Donc côté wana, côté Moussala en tout cas
Bagolois, to focalisera pe na musala papa et puis papa essaie à l'équipe en nyonso. Et puis na makambo wana ya wata wana ya mako na ngoni na wa lobi ba mutakala na wata en tout cas aza concurrent ya papa ya veti. To ça attention na ba biloko ko ya kofula ga ipere moko boye to tika ba makambo wana ye ba potana kuna na ba Fabregas bani aza niveau ya papa ya veti. Il faut un mot peut être garçon à la cara. Vraiment, oui. C'est bon, on a tapé la mini orlobati, mais en tout cas, modérateur, on a solo la naïe, parce que ça, mais ozonga comment nanu comment na yo ni na chat comme ça to natala mo ezanga kombo mais comment lisusu parce que moi a bloqué pour dire bon te comment na lisusu merci beaucoup papa merci beaucoup papa merci beaucoup Tom et Kenzo na rappelé bandeko bakendeko beta a na Adidas Arena c'était pourquoi pour la base saboter Adidas au fer à Yemba. Est-ce que fer à Kendako saboter Basalo ya beta? Non. Il part, il joue, il fait son plein, il prend son pognon, il se casse. Mais lui, pourquoi il veut maintenant il humilier fer? Quand tu veux humilier fer pas qu'on humilier yo. Barido pamba éliminé de makambo. Ah oui. Comme Kenzo bébé to yo kayo. Bonsoir. Tito bébé, tu as un bon humeur. Obligé. Quand on a un coussé, en tout cas, ok, on bien makasi, ok, on bien analyse. Donc, yo vous dans la selle au van, ça rappelle mon thème en abisso quoi. Vraiment félicitations, merci. Plaisir. Et là, ici comment quoi tu se retrouves là. Bon, on a l'ina le par rapport il y a analyse, il y a Bakalina. Naken makizenge na makizenge omoni pangonyo sonde bazana na basatanda ki na mambo elika kilobité. C'est ça. Il se voyait tellement trop important la carrière à papa Hervé. Omoni analyse au te ko sala auto baki to lobela bango ba journaliste wana. Ba kanisa loko asa bango fera ozalate. C'est ça. Donc esali bango ezara soni. Pour en réalité mututa asali papa Hervé puis pour la fiking, ils ont biso moko, c'est ça. Na yone mozaka wana motivation tout le temps. C'est comme se rendre compte nini que au sans biso mobondo ya makasi boye sans biso donc on dirait to exister na biso te. Alors la biso est pesé dans mon mais bango na bango tola maramba sali. C'est ça. Ken Bakali, pour moi on n'a pas cité, to lobaki déjà. Bosé l'autre côté de la carrière ma papa avant mino boya botala la télévision azala faire a otikala faire exactement to amoni abokende akende na yeto comprendre la stratégie na bino bolamba bolia biso to yati ça to la sibino ka ke biso moko to na pouvoir ya ko mema papa investika autoliki. Ah oui. Ça qui bino azana bafano baza responsable ayebi loko balingi biso toza agité toza agité toza ba maman toza posé et en plus ba maman toza na pouvoir ya omema moto musika exactement tikeli bino kuna batu ba des fois côté na biso des fois za donc tout ça comme tout ça la objectif donc bino ba journaliste on va dire que c'est quoi ba demi bien la carrière vraiment Bolamba bolia mobondo esalamaki na fiking minoko na bino efungumaki te bosalaki jarte bokasaki sama loba na bino ekobeta poto po baya baloba ni omoni tolobi te tosunelaki makambo bomoni bazwa baimportance confusion yango vertige ya koboya kondima réalité eyokosalisa bango live ya bilobaloba wana ya bagene na bango ya douleur omoni douleur ndemde olobisi bango biloko wana Bakali bino nyonso obo moni ke boke pa makulu to boke na mine pa efanjo biso moko bagolwa to ko mema papa Hervé esika o biso to lingi bino bolamba bolia boa elokoti to comprendre la ba na bino to comprendre ba na bino ne en cancer la boy direct ba baza ba fenêtre da OK da so na ba 500 personnes ba 600 personnes communication zo passer dans la photo na TikTok biso moko to yebi ndenge to sala makamna bino wana soni en comme te ko lo so biloba wana pende baza wana baza conscient
que Ferré azaki incapable de kobeta défense arena. Et le mot ucholoba sans tricage. Et le kwani elinga kobeta mape elinga ki eboma nyonso esala maki liboso panga de muto esala ki ba. Oui. C'est vrai. Fallait botika. Fallait botika. Oh, ayaki ko fêter wana, ayaki ko fêter parce que azaki ko banga que Ferré a corriger nyonso ya salaki. Oui. Et du coup annulation de la ko fétiser na TikTok. Oui, il y a un commissaire TikToker. Et d'ailleurs annulation de commissaire TikToker. Ah oui. Annulation de qui sentiment annulation de ya salaki. Mawelisa. Là to la kisio kozano numéro 1 ti. Mabloba na yo e pesarate. Biso ka bagolwa. La pape Hervé. Ça j'ai l'équipe mobondo et ça là qui c'est bien ba journaliste la babolia to ba ki ba sale jeune bino qui bipolaire wana to asu na posa na ngote to comprendre bino au fini pa perve malam au kumisie etali bisote biso to linga ke ka bongo na mukuse na ki buzoba na ye na kozama français na niyo to ndima e kaka bongo ko bino Tozana posa na binote bomona aussi la carrière ko ne bozana bo comprendre que les leçons le beli faire do tala ko ka ne to calculer bino bongote bolela mabolia asali jona to comprendre bino samino fikine simbi sabino nyonso tikali ekosima oui aza mwana nzambe. Merci beaucoup Tom et Kenzi. Bandeko, na loba ki na répéter ngo lisusu. Nene a okote la faire. O balusa langage, nga je m'en fous parce que nebi ke boba bipolaire. Moi les gens qui sont instables mentalement, o bazala kalelo a lobi be na linga bato bongote. Donc ta o changer langage ndeko changer parce que page na yo comment ikokufa. Page ne zaki suna ba viewte. Au fingi faire bagola ba komika kotala ba kipe o lisute yo moko moni ke te page zo kufa ozongi etali bisote na ba bino ba bakali nyonso boko sala nga una mona bino ko passer bo pezaka na noter d'abord vous pesez pas ya bo batama na sima ba TikTok oui ko gagner batu na YouTube c'est pas facile ça je vous dis ko sala live na YouTube il faut vraiment zala. Ah oui, parce que ici on met pas pour nous tout le temps des cadeaux, mais bien dans TikTok on a boyebi ke ba otchelo ba fleur, ba otchelo moi boye. Ah oui. Donc, bon soutenir papa Hervé. Bon le ba ke faire aller kisi akole kisananko. Parce que tant bino boyaka ko tumbola ye, tant bino boyaka ko linga ko dénigrer ye hors son profession na yete. Bozo ko dénigrer na ba piège o ba chelie yebisanga fali tanga kende ko zwa Charlène Tabu zolo akome ko boaka ye tango amoni ke ba anile zai pona nini pour dire que travail bien fait non c'était pas pour ça pour dire osali musala kitoko ba anile concert wana osali musala kitoko parce que yemo ka mona na niveau sold out banda o kendelele oui. Bandeko, Moutoko Sabino te, nalobi na tous les minuscules, parce que baza trop minuscule, baza majuscule te, baza minuscule. Na tous les minuscules, il y a soit des acronymes, maman, wana Moutoko Sabino te. Moundele jamais a koki kotia moutou na catégorie à ba meilleure vente. Ce côté qui a 2000 billets, on n'est pas si bête, damn it. We are not stupid as you people think. Mundele il peut jamais te mettre na azotia ka na ba catégorie pe mbala mon côté ya 2 fois te ya 3 fois te ya mbala na mbala et ça semaine oyo ça toujours na catégorie ba dit meilleur vendeur ba to bateki ba meilleure vente ya ba billet na monde c'est pas li pananguba donc muté ko sabino te que bino bo anila ki parce que boteka ki te non parce que quand les blancs faisaient Satan abandé ko tiango na liste ba meilleure vente veut dire que Fer il était en train de vendre saumon wana parce que ye mama kulutu bo bimiselanga ba URN na ye ba LGBT na ye soki atikala kozalata na liste ya meilleure vente mbala moko jamais dans tous ces concerts nazolo ba bien donc beaucoup il a batu kosa le kate on n'est pas toza na poto Piti lelo baza ko rembourser ba billet pourquoi merci beaucoup Marie pour la nini baza ko rembourser ba billet
Parce qu'ils savent que bah cotiser déjà bon, c'est avec que 2000 personnes ou bien 2600, ben ils va rembourser chaud, mais bah ebi que bah tout baza tellement ébélé qu'on rembourse bon wana et cause la dépense donc cause la perte pour na Iu Arena. Donc boya na ba wana te bah il est très peut-être o ya bino wana o boza na bango parce que il croit parce que na Congo bah doit que quand tu parles français, ça veut dire que tu connais tout. Mais nous les autres là on parle pas français. Ah oui, on se débrouille. Mais quand même, on peut réfléchir dans d'autres langues. On peut réfléchir. Tout le monde a dit ça, meilleure vente. Meilleure vente. Si sold out et salemi. Si sold out et ko salema. Donc, beaucoup y a la bagé, on a tenga vraiment koto et denda na kotate. Parce que bando c'est la batoka biso ba nkatoya ah papa Hervé tolongwe bon mon ana na tshela bino nini ke papa Hervé avec tout ça Iu Arena am faire rigola parce que je savais que toteka ki na yeba que toteka ki parce que nous-mêmes là on a aussi acheté na yeba que toteka ki c'est comme ça bandeko na mba na vie sous-marin chou a toto elanga ba yuma oyo c'est boyebi ke boaba numéro 1 ngasi mwana yebi ke na numéro 1 bandeko na ko piéger ote na olinga ke obeta obima numéro 0 ngo nga na lobara mais tant nga na za numéro 1 na komi ko piéger yo veut dire que j'ai peur de toi. C'est comme ça bandeko na nga muto ko sauter soki nga na mibengi numéro 1 mais quand nga mo wana mutu na piéger kayo ça veut dire que na banga kayo na yebi ke yo ko sala mieux que moi. C'est comme ça. Oui, fallait à ça la live na TikTok pour célébrer annulation ya Iu Arena ya faire ayana bilamba na ye wana lokwa ba Rwanda azoebisa virus la te lambo ekopesa yo chance pour no beta Iu Arena. Donc il voulait nous dire na parabole que pour no beta Iu Arena yende fois pesa yo makambu tu es qui toi oy lobi ba français to ba tuna na report il est qui wanani n'importe quoi yeah. On a quoi batu no ba na analyse buzoba mais biso ma to na analyse na expliquer le ndenge ezali parce que on a expliqué on a cité oui ou non faire ça la plusieurs fois na liste ba meilleure vente na monde oui soki tembe boye bisa Charlène Tabuzolo zolo aya ko sa l'émission aya langa ba preuve parce que on sait nga français ngwa tezaka mabe mais na yeba quand même kotanga ngo aya la biso ba preuve ya Iu Arena oyo Iu Arena ekomi na lobby ba preuve oyo ya kinangwana te ya lukuta ba preuve ya Iu Arena o Iu Arena eyeli biso boye eyeli biso ke yango yo Iu Arena pe chango pe na site nango ndenge Mitsubishi Emilia ki fali na Düsseldorf au moins ndenge Mitsubishi Emilia ki fali Mitsubishi mais ça la pas mani ki fali azwa ki ndenge Mitsubishi ça la ki Iu Arena se fait ça na biso bongo et l'autre ana ngo besoin voilà OK mon vieux sous-marin a rappelé n'importe quoi papa Hervé beta biloko papa biso moko ba mama to memaka bazemi do muto mone lo azate babenga ko calme ba monde to lamusi yo barido pamba éliminer barido pamba éliminer ba auto éliminer éliminer ba mi soupe ya ba mon vieux zelananu ba mi soupe ya ba nyau éliminer 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 ewo éliminer ewo mon vieux sous-marin chou Ezanga pazuria se toma koka mwete yebisa bagolo basepela bafito bamidemdika tampi Global Moscou yebika kona actualité na maboko ti 2009 osepelite sala mokili na yo parler de souffrance est-ce que vous comprenez 2009 tenir mon vieux bisous il paraît chaud même moral papa va niati là où ça fait mal
toucher là où ça fait mal. Mon vieux. Mon vieux. Mon vieux sous-marin chou. Papa veut dire que na monika landarabiso. Mon vieux. Papa va landarabiso. Likama ba rideau nde to martelango. Ah na bampiaka papa veut. Il fait là la famille. Comme on a rideau et là dinga. Vous comprenez? Au moins, même monotonie là une soto. Même danse chaque année. Même cri chaque année. Chaque année. Rideau qu'on l'a dinga. La papa rideau, ton maman rideau. Pas à des fois. Papa niaou les ridonniers. Mon vieux yoka. Et qu'il est bien. Papa niaou les ridonniers. Ridonnier. Mon katiba rideau. Un productif. Produit fini. Malgré ma tchaka et pour un gouvernement, malgré ma puignoso. Il ne sert à rien. Il ne vaut rien. Zéro talent. Au niveau école, mais les écoles là, t'as une sorte de rideau. Quand on a dit ça, ça les méli, méli ridonnier et méli pena calcanaoum. Le colo. Tu remets ta vie dans sa règle, calcanaoum. Pour ça que t'aimes. Allez, nous, gardez du temps, maman, bébé, Yohan. Tata, moi, ça va, Et à maman présidente. Mon vieux. Mon vieux. Faire en prison, papa bana. Bino boyo ko célébrer que tu bloqué tous les jaloux. Jaloux na nini, na voix nini. Sans compassion, moninga dans la place à passe. Non, on va poni moment na po ba tout ka ebe na nini. Zwa niveau. Na pota. Zwa niveau. Ozomona. Mais que n'est pas musique à bizarre, bitan et bimika kali. Pour mêler au canenga dida sarene mêler calcana on la papa rideau, maman rideau, les ridonniers, papa niao. Papa niao. Papa niao, monsieur Teba. Azo singa qui foilele, aboko kita la podium kaifani petit la biso. Moi na obi. Wait. Abi no papa don't let me down yet. Donc ça dit que moi na zotinga ma bi perete na okana nga bilengi me aboye. Bilengi ya papa ofe azo ya madame légende. Mais pour faire comprendre que bagaille fani on a fait bercer ba parents na bango. C'est vrai. C'est toute génération confondue. Ça c'est vrai. Réalité en plus. Oui. Ça c'est vrai. Oh. A bercer bango tout on a peut-être du privilège premier Tanzania beta la fille na Congo. Na Congo, na bien maman Kulutu na Diamond li fuelele vaza Will Johnson tilelo bako aya beta dena kin. Basuka ka kuna pes bakota na kuna bazoka bola bilenga Will Johnson apakola na bataka apakola kuna Mawa. Mawa. Bande deux fois. Ozoka musique. Pesa le dit qu'il foilel. Qui foilel. Ça la sauce. Eh, obi ke ngala bosene même ke zaina kini ko parce que lengi wana lokwa obi ke non. Non, mon vieux. Lumière et lengi, son et lengi, éliminer meilleure chanson 2024. Nana repoya. Nanya Bamomo bako quitté. Babi oui, papi avoko cité. On avait filmé des rideaux, on avait fait des mpiaka. Yemba. Yemande, ibodo arena balakaka biso comme des destination. Et comment destination? Non. Donc, c'est un Ibodo Arena. Oh, lien comme des places to be. Et comme il y a des places to run. Run for your life, nigga. Et comme il y a
Gaza, to Liban. Mon vieux. Voilà Burundi, on a dit. Yagari, ouais. Lien que comment des places to be. Kuna. Confusion ba 2000 parce que zo kokatedi. Ya. Les tika satetika. Na biso ke te bagola ko te ba parfait. Non. Oh, les meilleurs fans, nous sommes les meilleurs fans. Mon vieux. République démocratique des Gaulois, RDC, Brazza, Angola, c'est biso, tous autres dictés loi. Na constitution, na changer il suffit d'un mot d'ordre et à papier avec tout le monde. C'est ça. Mon vieux, ndenga zawana, ngana lobi boye. To swana te parce que si les lots double